Là, j'ai non. Et je suis un chanté. National what? Et la chima, tout. Je chanté, c'est non. Oh, bah, bien, les bateaux à l'oba. Na manene. Des bateaux à l'oba, bien comme nani, comme nous disons comme nous. Oh, mon cher, but. C'est bon. Comme un boga. Oh, ça m'a wesh. Wesh. Oh. Yo kisengi boy nini kisenga ati montre ngana wesh sha mutula sha mienda na wesh nani kisenyo nani kisente no kisengi bala osabuna nias oh iya mone na match sho na chali kombe na shimana watu na mwasiko na mwashi usibaende bebe mona ni shoto yeta mbota bana motolo bandako sa famille sa foyer osopeta libala olobaki ndeni na komi pena boye bukume savandi olobaki ninde na komish le chef tu as tala mona tu yes et de ali mama ba betu mboko on sait bien bien babies chala vinyama pêche musité célèbre yo siko neti na butu ba 4 heures ozakapela mama bien normal chala moto chanel na mama attends question moi chanter chala moto chanel na mama on finit net changement mwinde na pela on momia on apo finit nda amo o tempo na mama mama so tempo na mama on tala we cha yo mno pa kwa chose a envie ma kwa ni o cha si o finit on lie boko nemo siko na pia ozola ni na venir na yo bota pe bana ozape na bana bana je même fou la boîte à bitch yo non mais tu vas aller mon appel sur ma femme non mais tu as mon sauce yo non c'est bon la moi sa femme de nuit mais qui m'a j'aime pas venu mon jouer alors quand tu j'aime na abota mo apa que non coche qui chimbi la mai OK j'aime na qui chimbi non j'aime chez moi mais ce que c'est boyo pendant la passeport peut ba peut soper visa yo pendant état shona nene on va pas changer visa ma chama nane ngana shona nene va pas changer visa de ni ba msuba ba ozaki sengi yo boyo ba on va te mission ba mo na so ije yo so ije on va me changer mission nene no papa mutuka na maboko kanunguta ouais njote sa la kumbana okay siko so ni batikelo mosa ndumbo sa mosa ndumba mosa mero apema fo apema potala bo bali saison bima baninga ba okay ba production yo zadi bongo na ke poto ba luf poto bela poto ba 12 personnes yo linga ba 12 wana okay non comprendre la vie et ça va tout sous so sala arte mais mon épée poto te les siko bato wana mona ke ba sala baka makambo bebe po ke ba poto na ba ke ba luf wana so ba biso to za bato moko o poto pena e be ngona téléphone ya ate tina na vano na kino ya no ba bobo kizengi bonne chance la petite topicas bonne chance ba ke quand photo na tour Eiffel pour azonga to mona mondo za na bosa ba kimi posi wana lobani bato bakeka omoni bapoto ba France na bato bakeka ko kende kanga photo na tour Eiffel so akangi photo na tour Eiffel azongi ne to moni lisusu tozonga lisusu ba kapela ko lia bangulu na biso ne to liaka tozonga lisusu to kuta to bongo. Voilà, merci na bino nyonso bozo na biso na Queen Cinéma Télévision ainsi que na Via TV Monde. Babone na biso o bazwaka temps pour partager ko liker boy ba ke lelo to ali na artiste comédien na kombo ya célèbre bon na yepe na kati ya groupe na biso Via TV Monde to neki vraiment ko zoyer na passe azamo na parler ka sazo boya d'émission to éviter pourquoi lelo vraiment to éviter to zoyer par force to yepe na to picoler ya ko picola poto me ko soli sabino to sepe sabino plutôt ba yo bo na biso et puis bon na ko zala édifier et puis informer na ba info de to la rabino merci de sous na Queen Via et à partir de Paris balobi maman oyo to bengi mona poto ya tongo mona poto ya tongo et si to bosani pété fifimiel et puis na bandeko tout o bazali na kati ya groupe
ya Mama Via topesi bino bambote ebele bozwa penza temps na bino ya kopartager parce que oyo ezali ya bino ya parler merci lisusu famille ya Babakouk oyo mpe bakokota likambo oyo bakomona boye babi tokomekise mwa mote supu na biso moko ya lelo na célèbre boni aspect bana pini baka toujours pembe propriété bino tous oyo otali boli tuseve otali beau garçon ozomona ke swagi toujours jamais eza ya wenye ok tozwaka nde bonjaka ezali mpena ya 4x4 nayebiso siko biso toa bongo ndenge otelemeli ndenge ozolobela asepeli na odongo c'est ça célèbre lelo tozwa occasion koyamba yo na Via TV Monde esiki Queen Cinéma eza eloko moko babone na biso ya Queen Cinéma boyebaki toyaka mpe na Via TV Monde babone mpe ya Via TV Monde boyebaki Queen Cinéma mpe ali donc eza kaka na bokasi ya Mama Via nda ndimi asepelisa bino lelo bo célèbre bato ebele basepela ndenge mpe omortaliza kombo ya Chico Pululu mpe ya sonam et puis merci mingi na famille oyo mpe ya Chico Pululu bapesa yo ndenge nzela yango kitoko ti baproblème ya te ndenge ozwaka na role ya Pululu ezwaka nango problème te eza lokola na ndenge ya musique ezalaka avoyemba nzembo moto peut-être droit d'auteur eyalaka ti osololi na kulutu to mokolo chanson wana ndenge ye mpo ozwaka na role wana ya Chico Pululu motu to amonaki ndeti Pululu kombo ya Pululu ezozonga quand même famille na ye mpe nayebi te soki bakaka d'accord nango to osalaka yango na ndenge na yo moko mwana okombo te soki ekomi makambo esenga bapermission nga asenga na bapermission te na osenga neti banani ata mpo koko te mare na biso totikala na ye non tozwaka daye na petite sœur ya toa groupe moko lumière toa de groupe moko na nouvelle vague toa groupe moko barelation eza kitoko na famille quand même ya Pululu po toboya yango te toloba te ke tozotuna baquestion oyo mpo etuka mais na sens ke ozoimmortalize motu moko boye oyo azalaki mpe na famille oyo ke ezosenga mpe barelation peut-être ezala mpe bien mais famille na ye nayebi eza petite sœur na ye lumière après ntango mwasi akufaka tokenda kaka na palais na mona kitambo no place tolelaka ye après sili na location ni basili wana ozoimmortalize déjà kala nga monstre da Chico Pululu bato bayebaka te nga monstre da totambola na ye na bangola bapointe noire nga na joua role oyo eza teke ntango Pululu akufi nde nga na ye kosala na joue ye azalaka deya vivanga nde na ndane kojoue yango ozo comprendre nga sikoyo naotala sikoyo nakesenga permission mpana so de ye mo déjà ntango azalaka deya na no joue ezalaki na baspectacle mosusu aleve likolo nde tobengaka ava ya matanga na mati na joue après ya mati sikoyo nayeba te neti na lelo na aire oyo nanoka etambola pa nani nasenga pa nani to permission na kozwa mpe pa nani to droit d'auteur nakefuta pa nani na sasa mabe te bandeko bocomprendre po bafo Pululu babimaka mpe mo ebele nayebi ke yo mpo ozoyeba baperiode yango ntango Pululu akufi ayebi ebyango namona baosu te bana tala surtout bana bakala nasekaka bino fort bayaka ebele moko bama batombola batetoka bilamba wana fort moto nyonso akomoke kala tombola miso okenda oluka ntina lufu alukaka elamba wana siko babiso so toya siko baye eza célèbre wana na ndenge na ye elamba na ye teni na ye ozo comprendre na na to wana mena osala makambo na nga eza tike na mikoti na profoka ke non so toki ejueli nango comprendre ke nakaka na to kaka ndeme ejueli mpe nomona peut-être tozaka mpe nomwa nzela diboyi boye ko papa mpe moto amoni ona elobeli na démarche tout ça à part teni ndenge olobi mais komona boye Pululu na je nayebi bien ke so ozwi tonalité ya Pululu oyo comprendre nga mais ejueli na nga osentir ke po nakosala eloko koleka ye ekolo eloko te ozo comprendre siko nga fo nazala mpe nga soki nga wana fo siko nabimisa yango sikoyo me na ton wana ozo comprendre de façon ke ye asalaka nzela na ye biso tosepelaka nango mpo asalaka mosala malamu yango mpe ti lelo tozosala yango oyo tosala oyo normalement kuna na famille yango basenga biso ya merci
nous artiste belle ba kufa bossa na bango OK ba so vérité ba artiste belle ba kufa mo belle bazonga kaka mais biso so mo ke to jouer au moins ba tu ba otala ba osepela to ba otala ba osepela comme pulu na kombo na tena kombo eza célèbre bozo boya muto zo immortaliser papa na to lo ba bilo mi bale ondeni te pona ninga mabete ba bana na biso ba bato maele ntango oloba boye bafamille na bango ifo basepelaka na ngai baremexaka ngai cela veut dire quoi soki ezalaki yo te par exemple nde tongai tobosana na biso Chico Pululu mais oui ombeso ezalaki nga te ngobeta yo tongai tosola lisolo yebisa ngo ya manani bosana lisolo ya Pululu ngo ezalaka swati ane oyo akufaka nde ezalaka akufa so basaleli moma nde hommage moko boye c'est ça mais soki otala toa na juin obetisa masolo c'est que po nga nasala rôle wana soki nga nazalaka te nga beta lisolo donc c'est que famille moko fo arenese nga mona te aza jeune oyo azo immortaliser ndeko na biso tout ça et en plus soki ye azalaka te donc image ya ndeko na bango ezozonga pa ngai donc fa félicitanga est-ce que différence eza nini oyo ozobeta se tozobaka différence ezali so tomoni Pululu tomoni yo mwa différence ezali différence oyo tomoni yango par rapport à quoi D'ailleurs, les journalistes, d'ailleurs, film, on a un jour. Donc, on a un jour. Hier, on a un temps pour nous, mais Mandela n'est pas moi. Pour nous, on a kizengi. Puis putain, on a joué avec kizengi, moi, on a fou. Donc, on a joué à kizengi moins intelligent. On a joué, on comprend comme pour nous, on a scène, on a comprendre l'autre. Vous comprenez? Là, on a joué à kizengi, moi, on a comprendre moi. Donc, on a kizengi, moi, genre, moi, AVC. Vous comprenez? On a kizengi, on a bon. Ya Pululu que ezaki pena ya fou kizengi pena ya kizengi abota moko so ngaba kizengi na ezaki ba AVC ya bilwa kizengi mo bitanga soite pour no ezaki mo so ipe kita nga so na tanga soite zomo banzela ngo ndeza différent nga sko neto wa ke ba sointe na mo propoter mo na Oleon mimba zaki pe bala na balanda e mimba tanga ba soi bana makala o jouer na zo tangisa so mo zo pumulo tina munoko mais sur la biso za o jouer na muto jouer kizengi mais moi avec mon européen au DRP bien nous zo ba bumbu so na biso nga sima na comprendre et le garçon mo bo jouer rappel o wa jara ngobo so na ata yo mo mi so na sala ba logo o fula ba garçon mo ba jouer logo ai ata yo mo o fule no bete ba so bi kombo so kimanga ala munene mundu bo mo munene mundu boye na pembe nzoto mike mandefu ya bien ozomona bakiki pesa bien ozomona okuta vela mutu to na olata teni obosalinga to omona na subo comprendre que un garçon ya salite boza kaswe baza souhaité ba onyezo ba salite comprendre te kuta assise au jeu kuta ne bomona ka ozaka ndenge na ba to na différencier rôle de la vie réelle on peut jouer tant aussi il faut comprendre que on a un rôle dans jouer ça me donne aussi jouer à même on la vie réelle OK ça bon voilà donc c'est ça voilà en tout cas là c'est célèbre tout cela na senti gazo azali azama kasi présent yo je suis présent de tous les abattements là c'est non yo je suis ngela chanter non gazo le chanter le chemin est wapi et le chemin on to ngela chanter sineni non on va bien ne battre le bas na manene nde bato baloba bien komunu nani komunu neti yo komunu nani mona shebo komboka o ya mawesh yo kizingi bo nini kizinga ati montre bo ngana wesh sha mutuna sha mienda na kishe nini jenyo na kishente kizingi bala osabuna lies le match je la tali komero na simana yo hata mwesiko na mweshe usibaini bebe mona ni shoto ngeta mbota bana motolo bandako to sa famille to sa foyer osopeta libala olobaki neni na komi pena boye mukume savandi olobaki neni na komish le chef tu as tu le monde tu as et de là maman doit tu mboko on chante bien bien babies je allais vinyama on peut chamber c'était bien célèbre yo suko neti na butu ba 4 heures on se rappelle maman bien normal
Shawara moto Chanel na maman. Attends, question moi Chanel. Shawara moto Chanel na maman. On finit d'être. Change-moi mouine na pela on momia on. Après finir na. Amo o tempo na maman. Maman so so tempo na maman. On ta le chat. Yo me pas pas chose à envie ma quoi ni. On cherche on finit on lit ouais. Pourquoi non. Tu connais bien, on se réunit na venir na yo taper ba no zaper na ba. Bah. Bah, je même fou la boîte à bitch. Yo. Non mais tu vas on m'a pas chanter ma femme. Non boîte à faire mon sauce. Yo. Non c'est bon. La moi ça femme de nuit mais qui m'a j'aime. Pas venu. Moi on jouer alors quand j'aime na abota mo apa que non coche qui chimbi na mai. OK, j'aime na qui chimbi na j'aime chama te. Mais ce que c'est beau yo prendre na passeport pe ba peso pe visa yo prendre état. Shona nene on va pas changer visa ma chama nane oh. Nane shona nene va pas changer visa te. Ni ba msuba ba uza kisengi yo boye ba. Donc quand mission ba mo na changer visa. Yo changer visa on va na changer mission. Nene no. Papa mutuka na maboko kanungu. Ouais, njote ça. La kumbana. Ah OK. Tu vois sur ba tikelo mo sandumbo sa. Mo sandumba. On se met là peu match. Faux. Là peu ma. Baninga bele ba ke production to solongo ka pembe. Poto bomba sute, célèbre baninga bele ba ke ba production na poto. Liste zo bima chego bima yo zakati. Ba considérer yo te, ba mona yo te. Tika luka rola mo ki pululu ko. Ngandeni. Poto na bo ba liste zo bima baninga ba ke ba production yo zati. Bongo ke poto ba lufu. Ngani? On ke poto lufu te. Oh, nende. Ah yo to vanda ko ke o poto ni on funa bifuna kindi. So pe na bina kindi na okindi. So pe do kende oke. Ah, yo sama ka mo ko ndeso yebite. Yebite? Non, ba puna yebite. Yebite. Oh yo poto lufu te. Ke na vani 5 na ba. Na sara mota. Ah, ba poto pe la. Poto ba 12 personnes yo ligne. Ba 12 wana okindi. Non, comprendre la vie et ça va tout sous sur ça la art mais mon épée pour tout. OK. Mutu musu ba mona mboka na face à passer par art. Il s'appelle dans mutu musu à ça la art mais les ba ba ke mo ba itizara. Izani ba chance logo. Ba musu ba chance logo pa. So ça mutu musu kwa 100 francs, 1000 francs fa kumba pousse. Mutu musu pe avant de gars sans fond écouter na parler. Vous comprenez? Les sous bateau na mona ke ba sala baka makambo bebe pour que ba poto na bango ke ba lufu wana. So abiso to za bateau moko o poto pena e be ngo na téléphone ya ate tina fa no na kino ya no. Wana to bengo ni eza na cadre musala na yote eza poto mozo ya andeo ya musala na yote. Ke ne poto na cadre musala. Mais bini to mona ba yida ba ke ba mobikisi tout ça. Qui na cadre boulot ba ke ba prester ba zongi. Donc to so ba aux autres on peut tenir solo ba artiste hein. Mais c'est ça yo ndolo. Wana ebete yo so ça so ba ba poto ba nini. Lobi aba ninga ba okende awa na production na poto. Ba ke ça ba production ba spectacle tout ça. Ani wa banani. Papa mukwata. Ah ba kende poto. Bazo kende poto ba bobo kizengi. Bonne chance. La petite Picasso. Bon, je sais pas que quand on photo la tour Eiffel pour azonga tout le monde monte aux ala bon ça va kimi. Ah. Pour si on a lobani. Ba to ke ka o ni ba poto la France na ba to ke ka ko kende kanga photo la tour Eiffel. So kangi photo na tour Eiffel azongi ne to moni les sous. To zonga les sous ba kapela ko lia ba ngulu la biso ne to lia ka. To zonga les sous de to kuta to bongo. Mais célèbre, yo moko se placer na place nini na théâtre. Nanga mabete, on se place à la place ni place ba tcheba comédien. Yo pe on se place à la place ni. La place on ngana zati. Place on ngana za place non se placer. Pour muto yo place lenga place te. Nga kuna jardin ba saka bato ko ya sa boka nga place on ngana zana yo na zawa. On pe na souci te ke ba beta lisono ne to mona rapé, ba tu mususo pe to yo ka ba masolo na sensi ya à quelle production ne to mona ba ida ba kindaki. Ba Jérémy yo pe comme na niveau wana ke okepe production bon donc yo za na niveau za wana le musupe télévision ka local nzonzi pe oui mais na ndenge bongo boyeke en plein baninga yo basana ngo mikolo yo za te et salo le côté ndezelo ni
ampleur banango baza ba ampleur yo mo bandeko bana ba ampleur mikolo te yo biko mona ngate ni biko mo sele so batu ba ampleur biko mona bango te yo ba legile lo tuzo solo ma lega batwa yo bana no batu te na théâtre so no comporter ba jongo neti ya kubanda ko banga ngana comporter neti funa bando banga nini po mutasale nga nini po mutu fa pesa nga nini to ngana oza nini po mutu pona no banga mu to pesa respect to banga mu te ngana ata nganeti nga tant pena ko banga mutu za raté mais côté respect so tout ni bato bavanda na so ke ngaso beti sona nga be mutu nda ozongisa te ya za respect tika mais ko banga nde wana ozonga te même pas na scène o bona boyeke to tsheba kizengi nyoso mibali o bajuaka bache pe wana complexe mutu te sona bango po yo tina lela jour to sa tourna jana yo ke no kutana Yesu bosoli na ye apota ngo ya tourna nga mo ke muta kutana na Yesu ngafuna ndo banga yo oyo po uteka na pale na yo olaleka ndinga lalaki olamuki so za na voiture démarrer oye na tournage nga pe ka yo na sala ki so na bango pona e moto lo bango bien c'est beaucoup mana moi okeya obanga suka tuté bando bala na moni ya ni bala mtesali boya bozo na papa ko le papa bele papa bele ouais on a bala déjà ya papa bele bala te na papa ba yo no bala ki to bala ki to bala pembe nga bala ba yo no bala ki yo to mto bala ki wana so poka uta ko tane mo muni ke niveau libala wana biso tout ozala bande bolimbisa o senti pena carré ezalaki wala batu bale bameli donc mamuto lege pepele yindo balaki to babalaki yo so mona libala double o comprendre ngoti libala bali na tongo ti lobi na 18h libala sila parce que muta mukio mutu tamu zo baleki asasi ko libala bongo zo comprendre nonga babala ngate na bala obande mta bala mwasi mwasi jamais atika lo bala mobali comprendre ele longa na bala sikono ba o to ba liso ki babala yi wana conseil nyoko pesa ba ezaki parcours vie na bango bon préféré ezala bongo ma peut se conseiller après yo obali to babala ki yo okomi mwasi yo comprendre nga babala ngati na ko bala bato yo ko ba décision na kata couple na bino ayebit abola nga diable tuna kuni madera edo ayebisa bon kono bite na boyi ni kambo boyi po boyi bo ba jeune neti nini oyo na neti jeune ngane mobali ozo comprendre ngane mobali ngane siko donc mobali ndo la mettre à parler maître supérieur ndako za mobali donc ngam du na coordonner na pesa makambo nyonso ya parler ndenge ni roleka to sabo zanga voilà donc c'est ça na mobali ouais mais ce que ni mankaka de le peut retrouver na mikili parce que to ebongo ba collègue na belé zala babala basi peut-être mumia na mikili au moins après 1 mois 2 mois 3 mois boy ya pe lobi akene mikili mais yo ti lelo boy bana mambo esala misele bozaka na kili ezo simba te to zani omoni oui poto za bien biso tout ton virango songa na bike poto za le côté même ba lufo ba musu ba okende et ça peut bien pour na bango bon se retrouver était to zaki na luf okangi pe moi photo na temps normal lufo obengani mais ba Paris za lufut o te Paris ya luf c'est vrai bato be luf boy ba te esika kuna ali yo be luf mi ndeke lufu te ba kuna ke luf ndeni yake no bato ba ke luf ça obi ba biso ba tsa ba te belé oza opala biso ba tsa ba te belé bakenda ba lufut so kuna ke na eso ba ke kuna ke poto on te l'a la muka boye bon manté mo to mon publication la poto ce que biso to kende ya ba bongo vous comprenez une madère la personne mbote maman mo la kisi spirit toujours expose à la ngwana fo ezala kala on peut biso beto okemba nango ilombo donc ye o mona ke pota bien parce que poto moko alo bela ote so mo ya kile miso mo to akanyi photo ba mbuma wana to la tour Eiffel asi mo wacha robo o c'est pas mon tour Eiffel c'est asa yango te parce que a comprendre que a pesango ya mukie eloko tuna viso yo zo pesango e ko lekela ote voilà na ozana posa funa ke poto oui ils a bien mais là on peut s'en faire ton non on va ton non yo mo mo zo boye bige to photo ngana non là la parcelle na yebisa nga parcelle na na ngo boye na tika ngo ka boye apona wele ko ke poto ba tu de ba kenda poto mso kenda akeluka lupangu ngade na sana ça hein ça moi
mona la personne na monga fula reste à vérifier so bito kepe au salé mission mona na tongi pe mo eloko na moi mise en valeur na ozo comprendre que ambition na ngeza ambition na ote moi mission na ngeza avana kende funa tonga avana ke vra planter loko mobo tina ke et comme ça lien na nga répondre ke pema ozo comprendre ah comme batu na ta que personne na tonga ki afuna modifier o funa ça boy ma ko ke poto na lo ngeta na bisi mo na mo na banque après na ke poto na komi kuna na bande sous via 0 ok tina ke bande la via 0 awa na dani loko moko et puis moi si nanga daza na makambo na yeme ze wana ze ye moi so na pe mobile kuna to planter ya biso et là que ne to sali foyer na biso ya ndo compter na bilo na non que ngano compter bilo moi si nanga là c'est bien dit hein on dit bien que yende mtano compter na bilo na yo na bilo na ngana mobile ye fait voir comprendre que tu as la porte boye dans le bord la biso ya kine ya mobile na tu as la porte bombelle na tongelo moko boye tu as la porte boye surtout kiti kinto ke comme la place boye c'est pas que ngana ko ke ngana envier Naya, oh, ça va ya absous de te balala boye, awalola te. Naya, ni kingana kete no. Ngala otala, otala ke nga vana kende funa sala boye. Ngeda nzamba pesi de opportunité ya osomba to sombi, ndebe apesi de opportunité ya kotonga molo kwa mukie eza, rota asuma ka musu. Après, to bande to arranger to na biso. C'est ça. Il faut que avec objectif et non que bato ba mona ba sepela ba bika kete célébrer wana kei. Mais non qui peut le solo bato bele ba bi. C'est comme si nouvelle vague et comme na ba déséquilibre le quoi kuna zate bato baza susu na sengwana ne bazali na nouvelle vague te. Bon se comporter ndeni na nouvelle vague. Est-ce que bien so bozaka nango toujours eza kaka ba travail wana eza kaka ndenge ka kuna salaki to ndeni. Il y a le but aux acquis na répétition et pour nous biso pour nous informer exemple bal biso te que kuina voyager biso to tika na groupe kuina voyage pas na exemple biso te pe lo ko biso te a voyager déjà kuina no vanda na Luanda ba foutele jet privé zo yo tiki a tourner à 6 après zone. OK vous comprenez donc to message là on déjà on route yo message nouvelle vague ta kuina sali 100 ans na poto e ba que nouvelle vague vous ala kaka vous comprenez comme moi ya queen made ya nouvelle vague otika la kolonga te na mboko oyo ozala teke iso tozali ba fifi mie da petit bazala beau garçon mo bazali ba chef dika bazali vous comprenez que toza wana donc ne toza wana to penser déjà maman de ya boy ce que biso be bana to penser et puis ça ce que groupe ko fandi c'est ça mutakela na groupe na sana eti ba groupe ko feza ke au moins que leader ndande ko futa siège leader azate au moins que groupe kufi parce que biso so me azate to refond avec un message ni ça c'est to fouti faut ça tournage c'est to salaire donc nouvelle vague ça avantage na vie ya kozala kaka donc faut ça et ça non embal bosote mais ben faut payer mais faut vendre mazoya ça peut jouer na bino moko aso na mo temps repos parce que travailler trop il faut payer ma pena faut vendre na so biso to za na nouvelle vague to travailler car l'homme to za ki na répétance to répéter na biso bana ba ke belé osakalate et puis ambiance moko ezalaki wana atika to sisi siko mieux d'appétit avant si biso so moi terrasse biso so sisi to vandi de ça ce groupe bongo tabe wana ke lezo na tipe moko parler to koti zo mona ke groupe aké to zala nona façon to vendre comment que pour décevoir groupe ezama passe yo moi be na manquer bato wana funa mona ka bango nouvelle vague ça toujours ensemble tozali en tout cas nouvelle vague ali na batutu bana ko s'inquiéter na likambo ngo nini kuna ki atiki nouvelle vague po boni walinyani kuna na nouvelle vague o bandeko to tika pe réfléchir à côté to sur la mamu pe mene mamu kendaka vie à lobaki akeli bela te ya kozonga je crois to ça que mission même na aéroport on a gagné vie à lobaki très bien que akei moi za privé mais na cadre boulot na bandeko ya na ça boulot tolongola ba makambo akala mamba théâtre akala ya ba mama ngebi wana foka ye azala te nouvelle vague kuina zala te célèbre le biango ba époque écoute akala anoza na ngola jet privé aye pe boa tourner donc c'est normal bon mais ça non bongo bato ba ko supporter te bo supporter parce que ba bezali soki déstabilisation za na mouvement ezala déjà stable pour déstabiliser ndenge merci vraiment na ba kambi pe na ba continuer sur ba chief nyonso ba ali na kati ya nouvelle vague
oyo bakokumba makambo to kitoko me nabi makambo bagage ndenge nini bato ebele babi bomema bango kaka na vitesse oyo baokende ngo na Queen Cinéma bagage makambo to eke kitoko non bagage tout ça déjà. J'espère que samedi on devait faire tout tourner pour que là ça raté et puis na mona pe bato ba bengenga vraiment belé que to boni beaucoup ti loka sikate bilo moya bongo na ko mba ke bato ala zala wana et puis baza na posa wana bazo tala biso pe donc samedi devait bon surtout mokili pe le bateke moni avia ke moni mambola et surtout ça voilà na rolo ba pe bongo mais biso to za na mona que samedi to tourner puis na ça te mais mona que il est kaka bien ah ouais voilà. Alors on a ngambo ba filmer wana bagagi bangambo ba filmer siko production ndeni to senti na vie ya TV Monde déjà ba filmer za rapena minute comme mini d'émission mais na cadre ba filmer to ko retrouver un peu na Queen Cinéma déjà chaîne au Queen Cinéma TV et ça va même pena pour na Wakambo ah vraiment besoin ba filmer au moni ba reculer pour mieux sauter zonge moi si mamukie neto yesi ko eza to ye donc film liboso bokozona Queen Cinéma TV pour rater film on rater ta la film na ozanga parce que ngamo nota histoire na histoire yesu mtako makia ngodo neni eza histoire moko kitoko po déjà Queen na apesa lo ko mabete banda je ne pense pas que apesa ba téléspectateurs na to ba abonné na yelo ko mabete ozana kati ya labo tolamba bozona bagagi ne bozwa ndeka bozwa bagagi na Queen Cinéma TV na bozwa sko bobange na film oyo wana etika lokola shader obe mutu avanda kuno sala eloko moko boya ntuka tosepelaka nango osala eloko moko tosepelaka nango do etikala bongo donc tozongi nsima te totourne samedi déjà comme d'habitude totourne bagagi na biso toza pena en tout cas merci beaucoup chief tobengo pe chief je pas chief na kati ya mouvement endroit na poste te mais endroit so pe si so copie pe mutu boso iso la mono za bebisa ndako na biso na sani ona ntera ko le biso la pesa suspense parce que chief te me pesa mutu suspense na bien mutu nyonso asala eloko pour intérêt makambo yo sala so na moni ke yo za bebisa place nga za kwanga ba pesa na iso ko ya sauter comment to bebisa biso place la biso vanda na biso bien attends normal maintenant na chef te voilà ouais. Mais est-ce que bino discipline est vraiment le mouvement la bino discipline la makasi imagine quand vous avez bovandi na jiga bo melane o ke répétiteur était avant d'ici non bovandi vous avez pas de discipline ezali presque nous entre nous surtout vandi pena boy sans discipline to ça l'émission te surtout on a discipline c'est que ezala ke yo lobby nga na lobby ça c'est mission et banaté donc ça c'est le retour et bana so discipline ezali ça c'est discipline ezali respect ezali bakampe kendaka donc na nouvelle vague bande banda si lelo ils ont résisté na combo na nouvelle vague et si la té voilà obi combien bato basala groupe yoka na pe sauter mais nouvelle vague yoka na donc yoka na pour na discipline wana na communauté biho wana ne vanda wana on moni que ça la nouvelle vague vanda prévenez que Queen azate même makambo tout ça marche voilà. Merci beaucoup Célèbre tozongo nga mingi te to senti pe mindu les bandia pour comprendre biso musique eso bandi to comme déjà après-midi mais to lomba pe to zoyer prochainement to zana to sur la chouchou mango ya théâtre kaka ndenge zo kende en tout cas bambote na batutu balandi aba moto belé na pemba na Canada na pesi moto na Élysée Mondele pourquoi pas maman Bodelombo maman Botangai na pesi moto na Anatole Seke ya maman Angèle maman na Daniela na Karina na Christopher na kati États-Unis